chasser ndenge ça bo boni moko chasser ndenge ça bo ko luka va bag ba ko za la so na bag so di chaîne de bag yango nga na za nango bag yango awa chasser boni moko moni chasser ndenge za ndenge wana boni moni chasser ndenge bo moni na ko luka ma bag dans va bag oyo asi bag na coach na kat bag na coach na kat mo filme moni ke bag za na iloko sati na kat na ko bela shikamshi vindo na shikam spectacle yango oyo eza billet otoliaka na mboka na biso ya RDC na bag oyo eza puissance bag oyo eza ba puissance ebele eza na biloko ebele na kati place nyonso za mboka nyonso oyo za ote boliaka kwanza oliaka euro boliaka nini livre sterling euro nyonso dollar nyonso montant oyo nyonso bonete franc CFA eloko nyonso boliaka eza problème te okofa eloko okosala nini okokotsa biyo na kati ntango okotsa biye na kati oyo na vi na koti na bagi nango eza mystère eza na ndenge mystère na fuli 3 fois na kokotsa tana kokotsa wana bu na kofula 3 fois na fuli 3 fois na fuli 3 fois obandi na veli mwa nini wana otike wana obeleli na shikama chivi no soto obeleli na prince de la ebv wa nini wana nyonso wana to kobelela wana eloko nyonso ozala ngo place wana ntango kofunga okozala na chasser okozala na sac okozala na valise okozala na marmite okozala na biloko presque ebele nini yango fula tobandi ko bimisa mbongo oyo ko apparaître pesa simukendi mona makambo zo apparaître awa na kati ala mbongo eza ko bima ni spectacle yongo mo femo na spectacle ngaye bambongo ni umana moni makambo oyo eza ya mbongo yo ya nini te bambongo oyo eza sika mbongo oyo utaka bank yango nde shikamshi findo bakenda kosila biso tozo bimisa bambongo oyo shikamshi findo oyo Jésus oyo ya mai prince oyo ya mai oyo gérera ba def tout ya mai wana to benga shikamshi vindo shikamshi ko bimisa mo lemo ko bimisa mo lemo ba ça c'est vous qui nous avons makambo o za ma spectacle mki on a la exhibi na so Magie Rouge eza nini pe na spécialité kata Magie Rouge eza nini spécialité na kata Magie Rouge eza basé na o Italie voyance yango ba pasteur ba salela po ba voyance ba mona makambo oyo ezo relekela na vie na yo eza mimi basé na kati ya nini o Italie voyance o to mona ba prophète yo na moni yo boye mbala moko eza na kata Magie Rouge wana oui, on a utilisé Magie Rouge. Mais il y a un prophète qui est inspiré par Nzamba, inspiré par Zolobamani. Est-ce qu'il y a un Magie Rouge? Oui, mais la plupart c'est 100%, ça la même 5%, 95% dans l'Union donc bazan na Magie Rouge. Oui, ambe alobani et belé bakotanga comme la ngai bako benga maladie bako sala ba miracle ya ndenge na ndenge na kombo na ngai Jésus Christ. Mais ngai na robana yebi bango te tout ba tout bazo prêcher na comme Jésus Christ bazo yemba nzambe na comme Jésus Christ bazo tanga nzambe bazana bango nzambe tamso ayebine bango oh oui c'est le bon na Bible ko nzambe akoyeba bino te pobo ozol bima ma image ya Jésus Christ liboso to cha Bible liboso na sima na yo obomba mena iloko moko boy ngolo je baba gorodo wana za mystère za magie les magie wana nde bazande ngona ba pasteur na ba prophète ba ilisaka magie rouge pour magie rouge nde za ba magie rouge ça basé na deux magie blanche na magie noire aussi magie blanche na magie noire ça na kati ya magie rouge yango ba pasteur ba salelaka magie noire eza ndenge ni magie noire eza oyo ya ni magie oyo ya ba koko na biso ba ancêtre na biso yango eza magie noire magie blanche eza ni blanche eza magie oyo to benga ni magie oyo ya mindele. Vous comprenez? Donc, il y a 4 sortes de magie. Magie rouge, magie noire, ils ont 7 sortes. Ils ont 7 sortes, mais il y a 4. Magie rouge, magie vert, magie noire, magie blanc. La magie vert, magie magie nature. Ote ozobela, ote ozana problème moko bo to ba iso zoli kasa oyo zo akene o sala boye tanga so de rituel boye wana ezafko ozo utiliser magie vert. Ils ont des wana na kati ya manger faire wana do biloko ze belé wana utiliser ba amour eza na makambo ya ba succès eza na ba chance partout eza wana to ba kati ya magie faire succès eza wana o musicien posa zo succès o muta théâtre o journaliste o nana za na posa zo succès na kati eza na kati ya magie faire oui eza na kati ya magie faire
spiritualité to yebi na kata spiritualité gege wana zanani oui gege oyo ozoloba gege za asa diable démon bien sûr que nzambe tanga sala mokili asala ki ba ange asala ki na ba démon faut ba asala ba ange baza asala ki ba démon nzambe tanga sala mokili na ye ba démon mususu oyo batika ke na nenga nzambe bazali ba démon oyo balanda ki nini satan to benga Lucifer bazali ta magie noire wana zanini magie noire utilisée magie noire basée na nini na biso ba africain magie noire le droit ba ya magie oyo eza ya ba ancêtre na biso ancêtre na biso ba ancêtre ba koko na biso kala yango eza basé na makambo na bango faut que ça ba problème moko bozo déranger yo kaka na magie noire on a ko ça ba succès ego ya ba protection ego ya ba promotion musala ego ya ba clientèle ya ba musala ego ya ote ozo bala te ozo bota te ba biloko ezaka belé na magie noire nakati ote bobota kate ofo bala te okenda mina poto zo mikanda te foko zonga na ndenge ya magie noire basenga na ba ancêtre na bino po chaque famille bato za ba ancêtre oui chaque famille baza ba ancêtre chaque mutu pe azana ba démon na landari na sima za pe na ange pe landari na sima eza nini ngwana tango royal nini on ba kofenga na magie noire fa to bana makambo fo utiliser na magie noire eza ndenge nini ba kosenga na ba ancêtre na bino basala lavage spirituel lavage spirituel des années, lavage spirituel des années, une collaboration entre l'esprit au biso te info kaka, donc l'esprit au biso te info kaka ou nzambe, na ancêtre na yo, bakutani, basengeli yo, bolimbi ce soit basengeli le logo mo ouverture makambu na, bele to mona rake, azo fala ba makambu ezo sima na vie na ete o te sava akota na kenela ba mala moko boye, songolo kondo la sala ba makambu bobe, mo makambu simba, ezate ko pesa faute na ba mala te, ba mala msusu ba ebite ke foko bandana na lavage spirituel pona kotinda bakoli na bino na Kinshasa pe na Congo Brazzaville makambo ya kotambola na bakoli na ba agence Cilier agence Colicot fret aérienne et maritime spécialité na bango bakoya kozwa biloko esika nyonso ezwili yo na monde entier il suffit ozala na adresse ozala na France to na mboka nyonso ya Europe ozala na Canada les États-Unis to na Amérique du Sud ozala na Russie Asie il suffit ozala na adresse bakoya kotombola koli na yo bango moko ata ezali ya mokie moins d'un kilo bakoya kotombola pona bayebanso bazali na Union Européenne fret aérien ezali na 9,50 € le kilo soki pe olingi maritime benga bango na banimero ekomami na écran soki olingi yomona bango bazwami na 18 place de Nanféance 93 420 Villepinte plus 33 6 27 32 94 32 agence Colicot le sérieux dans les affaires. Sponsor officiel BM Hotel. BM Hotel à Kinshasa, ouverte 24 heures sur 24. BM Hotel vous offre un séjour de qualité, de chambres à tarifs abordables, une salle de fête, un espace de tente, un personnel à l'écoute de vos besoins. BM Hotel se situe sur l'avenue de la République numéro 3, référence Meizaf Bandal Sinkin, commune de Bandalongwa, Kinshasa, RDC. BM Hotel pour de nuits de qualité. Contactez BM Hotel au 0033 6 20 63 15 11 et au 00243 85 70 44 440 BM Hotel Bernadette Massé. Cette émission est sponsorisée par Papy Leroux. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. Merci na abonné nyonso ya Congo Mokili au bino boza éparpillé à travers le monde dans l'émission na bino Valeur Absolue
émission oyo eza bongo diffusée na kati ya Congo Mokili, présentée par Zachary Mwamba, le petit Zach, le représentant valable et le descendant de l'honorable Zachary Bababasso. Merci. Lelo na numéro ya sika na Royamba bongo El Misturia Fata qui a bongo représentant ya Mengu Mengu. Mengu Mengu boyoka esika pepe kale akenda zo makambu qui symbiose na po maréchal wana ce représentant na ye El Misturia Fata qui otorosola na lelo. Mamba spiritualité on peut kombi pe moyele. C'est-à-dire kale zaki banganga ba obatama. Bata mystique ba obatama mais lelo ba komi ko bimana ba TV surtout dans le monde après sa ligne ba mystère ba trop il y a vrai pe bazali il y a le kuta pe bali surtout ça moi muke boka moi il y a Rosa la représenter ya Mengu Mengu neni so ya za 6e génération représenter ya Mengu Mengu torosola na lelo avec impact toujours na idéologie tika na fin de bongo Maître Chris Cicero Bakumba Bofa Psalm 35 mois na naku soif de servir les autres. Merci beaucoup na Pasteur Mukendi PM vrai chéri moi ça faut cette état maman bien taillé. Mère double, la maman de Christelle, Christopher, na Christian V, mon thème est Christophe Mbenzu. Mbenzu avec Christophe na Katia Paris. Merci beaucoup na Jolie Moadi. Chileng. Merci na Jina Mujinga Mamunda wa Samola. Merci na Kamskame na Kamindanduko. Merci na Petit Nangai Arnold Waku Yaba Arnold na Katia Paris. Merci beaucoup na Jordan Zomambu. Pourquoi pas Riti Luindula Long Jam VIP international Bafana. Là où se repose la confiance de quelqu'un, Riti Luindula. Merci beaucoup na confiance de Sala tout ça bongo na El Misturia. Salut El Misturia. Oui, salut Mbote na Onya Sozolanda maître El Misturia Fataki du Congo central, les magiciens valables du Congo central. Place Mbengo Mbengo boyebi obonyo boyebi Mbengo Mbengo oyo akita na mai na ndenge ya mystère, na ndenge ya vivant akita ba mai ba kangene ba chaîne wana ba bengane na mboka wana koko na biso nga suna za 6e représentant na 6e génération ya Mbengo Mbengo oyo etali mystère. Oyo peut-être boyebi ke oyo pepe kale on robwa ka Mbengo Mbengo. Biso ndezo za wana ngani na za 6e représentant na ya kati ya Congo central. El Misturia parce que yo mona mukeboye okoti imagine nini pe osa nini na magie nini tindo kota magie. Oui, eza connaissance baluka ngo même toi tu na l'église wana boki na connaissance ko na église te ko tonsa baba même to na église pozo ba connaissance baluka ngo makambo o ne na zabu na beta never d'espérance na makambo o nga na zabu ndenge na zabu mutu ala saka makambo eza ko na biso ba bota mama na biso ko na biso za représenter ya secte o eza eteli Rose Croix de Kasango na mwanda ko na biso za représenter na secte o eteli Rose Croix yenda la saka makambo na ba connaissance na ngamo na ba relation na sali so na yeba plus pire au Italie manger na yeba les sources de plus pire wana nyofana. Pourquoi on look ça la magie pourquoi? Oui, magie ajo ya yobo et moi mukebo e bato ko peut lelo ça magie pourquoi? Oui, que moi mukelo bi donc biloko te mais ba moi mukabe tarambo na mikolo babina makambo na banda na âge à 12 ans na âge au Jésus Christ banda ko sala miracle ngape makambo yango na banda na âge à 12 ans na za mystère na ndenge mo mystère donc na za mystique na ndenge mystère so mystère na yo eza nini eza pona yo moko sala ga obimisaka ba kwanga na ba Thomson to eza pona osalisa bato na mystique. Oui, ah na monde to yaka poto sunga na biso donc mutu o roza na connaissance ko aider moninga na ye pona makambo so wazana ngo posa ezo doke oyo sala epasi ba problème no faut tala ndinga spiritualité ba problème no faut tala oyo tala na ndinga spiritualité ko aider na ndinga physique pe ko aider parce que oeda déjà banani na ndinga spiritualité oyo ke no muto akangama na ndinga tali spiritualité to muto ya sala bo esko ya pa na yo pesa makambo neti nani. Oui, awa na mboka oyo Kinshasa bazana bango presque belé mais jamais na rôle quand l'écran bonno na kotanga ba kombo na bango ezara moi propriété bani bango place bozala na kotala parce que eza nini chaîne sur média donc ezara moi possibilité na tanga ba kombo na bango mais ba musicien on bazo beta mikolo na musicien o ni cho ava akanga kina Kinshasa ba bimika ba kalamingi ta sali ni na mouvement na moko donc ya bimika kalamingi to akanga Kinshasa bani donc azana kati ya secte bani na kotanga kombo na été mais bino mo comprendre faire comprendre bino musicien ba nani bima ça c'est pas ça ba bele ba ça succès ba bina file ba ça succès ba nani ba hypertop ba ça ba succès ba ça ko ba nani yo abimi a sala orchestre na ça succès ah bon yo tanga ba hypertop succès ni azana ngo ba hypertop na succès oui makambo c'est un mystère ça c'est le mystère ya makambo bina file nde so za succès. Ah, wana ko kujo ko lobela ko eza ko tebele te bani na lobi bien muto abima kala te o ya bimi minicho pe azobeta ba chanson ba chanson na eza na marche bani pe zo marche pe zo fulama
parce que yo zaka côté domaine na yo pena eza nini domaine na yo oyo ofandisila makambo ya ko aider bato na état spiritualité bato tout bana à travers le monde baza bazo baté quand même ba ofana bato ezo lekela ba mo muke mystique parce que yo osalini domaine na yo o ezake non nga pena domaine na ngai na fanda na eloko boye na eloko boye na eloko boye ko yebisa bato balanda. Oui, domaine na ngai donc neza bo donc na sala makambo tout o itali na ndenga spiritualité to banina dans un traitant guérisseur voyant. Maître El Messo Fata qui traita guérisseur valable, les magiciens valables du Congo central de Kassango la Mwanda. Donc il y a des zati ba oba ebi Maître El Messo Fata ba ebi déjà que effectivement Maître El Messo Fata kazanani, Maître El Futura sala kanini, ba ebi no fa o était la ndenge malade comme to bingo traitant. Ma malade nyo fo o était ba mbasu ba PC ba nzoko. Andikila. Ba malade au pétal na ndenge ba asthme ba malade que eza embelé malade na ndenge physique eza malade sur na ndenge spiritualité eza pour ba malade tous ba boa que na ndenge spiritualité faut sur na ndenge spiritualité ezate que aux ans malade ba kobimfa ba bani ba nyama na mabumu re ba biloko ba prophète bazo sala na yango te biloko ba prophète bazo sala ba nyama na libumu ba ngolo ete ba gorodo wana eza mystère eza magie les magie wana nde bazande wana ba pasteur na ba prophète ba itisaka magie rouge pour magie rouge neza ba magie rouge eza basé na deux magie blanche na magie noire aussi magie blanche na magie noire eza na kati ya magie rouge yango ba pasteur basalelaka magie noire eza ndenge magie noire eza oyo yani magie oyo ya ba koko na biso ba ancêtre na biso yango eza magie noire magie blanche eza ni blanche eza magie oyo to benga na magie oyo ya mindele faut prendre to vana piseur il y a quatre sortes de magie rouge eza magie noire eza route 7 sortes mais oyo to yebeza 4 magie rouge eza magie vert obimo ebeza magie noir magie blanc na magie vert eza ni magie vert eza magie nature ote ozobela ote ozana problème moko boto ba iso likasa oyo ozwa traîner osala boye botanga so de rituel boye wana eza ko ozo utiliser magie vert eza nini ngwana na kati ya manger vert wana ba biloko eza belé wana o utiliser ba amour eza na makambo oyo ba succès eza na ba chance partout eza wana to ba na kati ya magie vert succès eza wana o musicien posa zo succès o muta théâtre o journaliste o nana za na posa zo succès na kati eza na kati ya magie vert. Oui eza na kati ya magie vert ba pesa o likasa ke do loko mo likasa moko bo eza likasa bon mais pour makasa na makasa eza na différence nango makasa ba bon ya ndenge bonheur ya ba chance partout eza makasa o peut ko traiter ma maladie souffre eza makasa o peut faire makambo ya nini ya bolingo ya amour ya ba problème mo ba situation ya amour ezali pe ba makasa mususu eza ke ozobota te ozobala te ezali kana kati ya magie vert ouais kana kati ya magie so to na kati ya magie rouge magie rouge to découvrir ni na kati oui na magie rouge wana to na magie rouge eza mimi biso to sala na magie rouge pe pour magie rouge eza mimi développé par nini baba na ba utiliser ba sango ba utiliser ba magie rouge wana ba prophète ba utiliser ba magie même pe ba pasteur pe ba utiliser ba magie rouge biso pe za pena base pe na ba pasteur pe ba kota na kati ya magie rouge wana oh exact ba pasteur ni ba prophète ni yo yebita muso ba kota na kati ya makambo wana otanga bango te na ba otanga bango te ala ba tele na ba otanga bango ba tele te ba bino oyebi ke ba prophète ba pasteur muso bo ba sunde ke za ba makambo na vo fula fo otanga komba jini moko na kati ya nini na ba na kufata na kati ya shamo fo beta ba na shamo na po e vibrer e fula faut autant que l'autre moko fait du jini moko ba kopesa o jini wana o adorer jini wana ba kopesa ça ne to ka ba miso ba ganga ba soro no de gege so gege wana za na kata za jini yango ba pesa ya kote wana oui gege wana ba mona wana gege wana na planète terre gege o mona wana gege za planète terre ba to mona rete ba yo ka gege aza nani yo so expliquer ba to ba mona physique ba mona spiritualité to yebi na kata spiritualité gege wana za nani oui gege oyo ozolobela gege za afa diable démon bien sûr que nzambe tanga sala mokili asala ki ba ange asala ki ba démon faut ba asala ba ange baza asala ki ba démon nzambe tanga sala mokili nae ba démon mususu o ba tika ke na nenga nzambe bazali ba démon o balanda ki nini satan to benga Lucifer bazali sko gege wana azala parmi ba démon o balanda ki Lucifer satan gege wana yefu kwa fami ko prince na bango na nina o etali na planète terre prince ya ba démon tout ne tika ka président ba démon tout oyo etali na planète terre pour chaque planète eza na ba nini ba démon na on peut ça na ba président bon ba président ba punini ba nini ba autorité na bango oyo ba konzaka bango so gege wana za na kati ya planète terre yende za sko ne tika ka prince na kati ya planète terre siko ne mutu nde siko o gera ka ba diable tout o fait ba démon tout wana fiko eza faut continuer na bible oromo na ba tanga komona wa gérard ba démon tout
tanga yembala mo bato boye baba découvrir parce que obi azana kati ya Bible tanga bato baluka na Bible soki ya solo. Oh non ça gère ba démon tuana, le prince des démons. Ezeboula. Ezeboul. Ezeboula. Ezeboul to Bezeboul. Ezeboul. Ezeboul yende muto agérera ba démon nyonso tu ya planète Terre. Oui, Ezeboul, le prince des démons. Si on a quatre magie rouge, tu sais que déjà, tu sais que magie verte, si tu continues magie rouge, on a oublié que non, bah prophète, bah tout bah ça là. So magie rouge les années, la spécialité à quatre magie rouge années. Spécialité à quatre magie rouge, ils sont basés dans l'Italie voyance. Il y a un pasteur qui a rapport voyance, c'est pas mon na makambo oyo ils ont relié la vie na yo. Ils ont mis basé na quatre yani Italie voyance. Ah tout le monde a prophète, ah il y en a mon yo boy, malama que ça na quatre magie rouge. Oui, on a utilisé magie rouge. Mais il y a un prophète qui a été inspiré par Nzamba, inspiré par Zolobamani, est-ce qu'il y a ça na quatre magie rouge? Oui, bon c'est ça bazala bango mais la plupart c'est 100%, ça la même 5%, 95% na nyonso wana donc bazana kata magie rouge. Oui, pour Nzambe ngazana Nzamba alobai nini na mukola suka pas mukola suka bi na mokili ndeto za boye donc ba nini ba basali baza mukeme ba nando ba ndeni ba croyant en fait bandimi ndi bango baza ebele ndenge peza na kata magie rouge wana kazo mona wana Nzambe Bible pe kaka Nzambe aloba nini ebele ba kotanga bakombola ngai bakobenga maladi bakosala bamiracle ya ndenge na ndenge na kombo na ngai Jésus Christ mais ngai nakoba nayebi bango te. Tout le tout bazo prêcher na comme Jésus Christ bazo yemba Nzambe na comme Jésus Christ bazo tanga Nzambe bazana bango Nzambe tamso ayebine bango. Oh oui c'est le bon na Bible ko Nzambe akoyeba bino te pobo ozol bima ma image ya Jésus Christ liboso to cha Bible liboso na sima na yo obomba mena eloko moko boye neti magie rouge. Oui obomba na sima magie rouge. Ba prophète ba osaka ba miracle c'est-à-dire niama ekota yo spirituellement Yesu ko asambelo ebimi physiquement parce que bato bon est-ce que eza Nzambe to eza pe bazaka na kata magie rouge. Ah ouais eza magie rouge po eloko faut yeba spiritualité monde na rateza monde invisible faut yeba eloko ekota na ndenge monde invisible yebi eloko ekota na ndenge monde invisible ko mona ngoteti parce que ndenge nini ekobima lisusu na ndenge ya boye physique ezalaka te eloko eza na ndenge ya spiritualité jamais ekobima na ndenge ya physique boye ezalaka te wana eza ya bamagie bazo utiliser magie yo nde oza ndenge wana okozala likoko na kati ya libumu eza kovivre ozala nini na bambiso ozobimisa bango so bangolo ozobimisa bango na kati ya libumu boye eza kovivre wana eloko oyo etali ekota na ndenge na spiritualité ebimaka mpe kaka na ndenge ya spiritualité jamais ekobima na ndenge ya physique boye wana nyonso eza de mensonge wana baza na nsima ya magie rouge bazotanga kombo ya Nzambe ayebi bango te. Merci beaucoup. Tokomi sur la troisième magie, eza magie noire. So magie noire eza nini utilité ya kata magie noire wana eza nini? Magie noire utilisée magie noire basée na nini na biso ba africain. Magie noire le droit ya magie o eza ya ba ancêtre na biso. Ba ancêtre na biso ba ancêtre eza ba koko na biso kala yango eza basé na makambo na bango. So ko za ba problème moko bozo déranger yo. Kaka na magie noire on a ko ça pe ba succès et go ya ba protection egoya ba promotion musala egoya ba clientèle ya ba musala egoya ote ozobala te ozobota te ba biloko ezaka ebele na magie noire wana eza trop biso ba africain muto salela ngo to pe ba mindele ke magie noire eza basé na biso ba africain mais na kata ba mindele pe basalela bango magie noire wana ba basela ndele eza magie blanche wana bazwa magie noire na magie na bango ba développer magie noire wana na magie na bango ba bakisi ndambo yango epesi bango magie blanche. Oui, ça n'est pas moi. Sur la carte magie noire, tu vas retrouver nini neti muto. Magie noire et ça la musala songolo to pakala neti nini. Oui, magie noire on est comme déjà sous forme retraité ba malade ndeka na lobaki na magie vert. Retraité ba malade et ça on na kati wana on ça ba problème d'amour. Ote foyer na bino besoin ba problème ote nakati ote bobota raté osobala te okenda mina poto zo mikanda te foko zonga na ndenge ya magie noire basenga na ba ancêtre na bino pour chaque famille to za ba ancêtre. Oui, chaque famille besoin ba ancêtre, chaque mutu pe azana ba démon na landari na sima za pe na ange pe landari na sima. Eza nini ngwana tango royal nini on ba kosenga na magie noire fa to bana makambo fo utiliser na magie noire eza ndenge nini ba kosenga na ba ancêtre na bino basala lavage spirituel des années lavage spirituel des une collaboration entre ba esprit o biso te info kaka
donc biso tolifokaka oyo ya nzambe na bancêtre na yo bakutani basengeli yo bolimbi ce soit basengeli eloko mo ouverture makambo na yo ebele tomonaka ke azosala makambo ezosimba na vi na ye te oyo te sa akotana bakende bamala moko boye songolo kondo asala bamakambo boye moye makambo esimba eza te kopesa faute na bamala te bamala mosusu bayebi te ke fo kobandana na lavage spirituel. Lavage spirituel eza souffre bino bakachia bolobaka nini eza lokola baptême oki soit baptême sur na monde invisible eza soko neto yango tobengaka lavage spirituel sima lavage spirituel ça to purifier yo to purifier to longo ba biloko tout wana to purifier to sengi na ancêtre na yo accord ta ba ancêtre no ba ta to na ba corps wana to tinda ba ancêtre banini ba jin ou banini ba ancêtre o biso to infokaka wana to tinda ba ke folo ba ancêtre na bino ta ma ke sur ba ancêtre na bino fo luka moi sacrifice moko bo sacrifice ba ko senga sacrifice ma kilate sacrifice amité sacrifice mo eloko moko bo so to ko somba soit moi parfait moko boye soit moi ni soit le bloc que ça belle ça aussi sur le de ça que l'os moko ke boka na mai pour ba ni ba ancêtre ya mai ba zo ba bintu ba o to bengi ba bisimbi ba zo ba ni pour ba fongolela o ndenge wana o kopesa moi soit ba moko boye ça que fait mo pesi na biso ba sali ben ni rituel to tangi rituel to sima ko tanga rituel wana to pesi na ancêtre na yo ancêtre no ba moko ko fongola bango banzela wana sikoyo tolo bato tout bazolanda biso o basé parpillé à travers le monde bazolanda biso tant que nous sommes freinés dans ma gamme, nous on a des poids comme un peu poteau, on est appelé à Obazana qui ça, même au Salambo à Kendarabo et Moussa les Ouamarate, à Kendarabo et Maramoyo Simbate, des poids comme un poteau 10 à 15 à 20 ans, à Joanando quitté, à Simada nous sommes montamoro, il y a gravité parce que c'est quand toi Kendara, Mamtez a bloqué, ce pour Batouana, Barosala Nini pour les lobas à débloquer dans Marambo, oh Yosa Zolo. Oui, Batouana, nous sommes au Binding Bazaningwana, Babanga, tu peux contacter Maître El Missoua Fata qui représente le Bengo 6e génération du Congo central, les magiciens du Congo central, Babanga, tu peux contacter Ngai, Babanga, tu peux contacter Ngai, les Andingwana, pas problème, Nabino, nous faisons italien, spirituel, aux solutions, Nabino, Babanga, tu peux faire un sacrifice, et on va un sacrifice, tu peux faire sacrifice, ma kila, zo kindenge ni no, comme Babanga, et on va comme Bible, même état OK na Bible, au fond les Bible, OK na ba puissance mignon, sur chaque puissance, mais on a mis logo na ba sela, na ba puissance na Bible, na kata puissance wana, revoir puissance moko ba kota rotanga vexé moko boye. Et dominer mutu autant avec ces moko boy ça pas problème moko boy peut chance partout aux ans ba blocage on a aux ba blocage akina pour tout ba 10 ans 15 ans sur mikanda te wana rotanga mo rituel wana pesa na ngaka ils ont utiliser bible tu peux autant na rituel ba sali mo makam ko banga te ko contacter maître El Missoua Fata que soki na ni na Facebook komika mettre au komika El Missoua Fata que romo na ngai soit na Instagram soit OK na ni na WhatsApp numéro na WhatsApp est plus 243 85 385 40 75 plus 243 85 385 40 75 bo banga te ko contacter ngai bo ko solution bino makambo o etali na ndenge ya spiritualité bo tala agité bo tala PTT a été nini te mais bo tala neske loko o eza kati na ngai yango nde eza nde connaissance loko soki na moto yena mokito lukaka connaissance même ba pasteur nde baza wana fa o ko leka na chair il faut les canaux na nini na place bakendaka batangi théologie wana faut otangela ngona na ndenge pe ndenge na spiritualité za pe ndenge ngona faut otangela magie boyi bo ba faut expliquer yo po so otangela ngote koyeba pe ka magie te wona banga ka ote ba kisi boyi rien eza kisi te ote ba kisi eza ba kisi boyi ba bomba ba dini boyi rien eza ndenge ngona ti soko yebi no déjà ba makambo ndambo wana déjà ndenge spiritualité robanga na ote ko banga te ko contact yo pena siège na yo temple na yo makambo to eza wapi. Oui, temple nanga réellement temple nanga za na Congo central on a précisément na chef lieu nini wana na matadi temple nanga za na matadi wana donc temple za na wana donc sanctuaire mobimba za na wana on est au haute place on oya oye soit sur ça ba pays étranger ba place belé wana to sali na rosali loko musala na ndenge ya musika okozala na kata ndaku na wana ofandi wa yo moko ngai naza concentrer osala même appel vidéo nazo sala nazo tinda osala bo au moins pe résultat na makambo na yo sikoyo poto silisa na yo pona magie blanche bato msupe baza na kata magie blanche ba msupe ba yebi tilita magie blanche te ba kaka lisolo magie blanche ba mindele basala la magie blanche magie blanche eza nini. Oui, magie blanche, c'est notre monde a magie blanche, c'est la magie blanche, c'est un magie moko développé, plus développé dans la magie nyonso. La magie blanche, soit dans le fan d'abord, soit voyant ce moko bonnet, tout le monde a mis le téléphone, a sans les boya, sans les boya, basé dans la magie blanche.
kati ya magie blanche wana na magie blanche wana tokomona biloko oyo etali mpo na kati ya magie noire wana tomonaka bankodi oyo tobenga bankodi ya famille boye wana na kati soki toke na mindele wana na kati ya magie blanche wana tokomona baporte-monnaie magique oyo tobengaka yo porte-monnaie magique oyo te grimoire magique oyo te marmite magique oyo te valise magique bague magique ebana kobongama nguma oyo te babiloko ezaka ebele oyo oloba na kati ya magie blanche oyo etali magie blanche eza kati ya magie blanche eza bao basuccès ezali oyo te baprotection ya mosala na yo ezali oyo te bavoyance spirituelle ya plus élevée oyo okofanda boyebi deja eloko ozoyela yo deja ezali wana eza soki oteroko deja fo otayela ngo ezali. Merci beaucoup. Tokomi pratiquement la souka et émission na biso a traité na biso na El Misturi ya Fataki oyo mwana muke mazana spiritas ya haut niveau. Siko bato bazana posa pe mo ba mona spectacle ba Hollande biso à travers le monde. Ba mona qu'est-ce que mwana ngo oui. Azolobela siko miracle azolobela spiritualité mais siko spectacle nene oyo arosala biso fa na ba parler na ba téléphone na ba portable na biso na ba TV na biso to rotala siko to mona pe mystère parce que ngana muta buka mona buka kwikila ngasko fona mona eloko yo rosala sikoyo bato ba tala à travers le monde bandima ke oui ya solo pena mona wana azape na mystérieux ya solo. Oui, eloko etali spiritualité maître El Misturi Fataki le représentant du Congo central na kolakisa bino makambo o ngana lobby to pe o ngana voloba to o pe ngana loba na émission oyo eza réel eza makambo ya ba blague te eza makambo ya ba aventure te mais eza nde makambo ya connaissance eza makambo nde to aider na vie yo za na problème ko aider yo ngape na ko za na problème pe ko aider ngai to yaki na mokili awa poto aider entre biso na biso eloko na ko sala na ebite ke eloko moyo ko sala awa soit na kozwa chasser moko bobo lukanga chasser moko bobo yanga chasser Lucas chasser wana baneto mona makambu siko sachet à noir Lucas sachet à noir rapide déjà nyumani timba bo mona siko makambo ngaye buka mona buka kwikila maître fayen ozo mona makambu ya edi ozo mona ya edi ozo mona moi spectacle premier n'étendant parce que luka moi chasser et ils ont spectacle moi muke na relax na ndenge tali spiritualité na luka moi singa moko boza moi makasi na prendre kata buli mo mona eloko ko salama a singa susu bo luka en attendant baza ko luka sachet ya noir déjà sachet noir ya ngoe chassa noir ya FIFA ngona chassa noir ko ya FIFA fo ya ngo luka bo luka ba chassa FIFA bo ya na ngo bo mona mystère sachet ya FIFA ngaye parce que mukendi ozomona makambo oyo makamba spiritualité ya ngoyo spiritualité ne ya ngoyo buka mona buka kwekila bozo moi 500 mo luka chassa vivre rapidement na se to mona mystère ya ngo Arnaud Waku oza ko mona makambo joli mwadi oza ko mona makambo pesa singa déjà ya ngoyo awa singa boya ngoye singa boya ngoye makote za singa moko boye donc eza mo makasi o sima singa tozomona singa ndinga spiritualité tokata tanda ke ba tant on refoule à trois fois on rebimsa le lait mon pour obeler le ancêtre nano ancêtre no avant musala no on conseille le musala obeler le ancêtre na yo donc obeler la de Shikamichi Vindor te beki Jésus pas Jésus pas belé faut pas Jésus belé faut différence avec Jésus pas Jésus pas belé Shikamichi Vindor Jésus oyo ya mai prince oyo ya mai oyo Gérard ba def tout ya mai wana to benga Shikamichi Vindor Shikamichi ko bimsa mon le lait mo ko bimsa mon le lait mo ba ça c'est vous qui nous avons makambo
oza ma spectacle moke on a la sibina o italien ndenge ozomona makambo bomoni shikamishi Vindor shikamishi Vindor asalina mbengu donc place yoza moto azokata gilet azosoka te place yoza mbengu na ndenge mystère eloko oyo mbengu atininga na ndenge mystère zolobela ba maître oyo bazoleka l'écran ba maître bazoleka l'écran ba yebi eloko te bazoleka l'écran nini oleka l'écran ko ganga ba oyo osimbi ko ganga mutu bo yo simba eti eza mabe ko bimaka na fima ya mutu te sala musala ba mona ne ba confirmer OK de quoi tu es capable chasser ndenge ça bo boni mo moni chasser ndenge ça bo ko luka vol bag ba ko sala so na bag so di chaîne de bag yango ngana sa nango bag yango awa chasser ndenge mo moni chasser ndenge za nengwana ndenge mo moni chasser ndenge bo moni na ko luka ma bag tant on va bag oyo asi bag na coach na kat bag na coach na kat mo filmer monique bag fana eloko esati na kati na kobela shikamishi Vindor shikamishi Vindor kokota le premier lobo nanga na kokota sudese na bogo nanga tana na kobela shikamishi Vindor ouvre moi le temple du mot mystérieux shikamishi Vindor ouvre le temple du mot mystérieux ouvre-moi le temple du mot mystérieux ouvre oh tu sobela l'ancêtre oh tu obela oyo tant obela l'ancêtre no roza su bagi na o mususu moko oyo na kofula ngo 3 fois place no so moko na so oza la na okova bagi olo ka billet moko te 100 fois 200 500 oza na ngwana billet moko 100 200 ata 100 fois 200 moi za 100 mo 200 moko wana tozomona spectacle ngaye bino bolobaka bosaka spectacle te di el mistura osaka spectacle yango oyo eza billet otoliaka na mboka na biso RDC na bagi oyo bagi eza puissance bagi oyo eza ba puissance ebele eza na biloko ebele na kati place nyonso za mboka nyonso oyo za ote boliaka kwanza oliaka euro boliaka nini livre sterling euro nyonso dollar nyonso montant oyo nyonso bonete franc CFA eloko nyonso boliaka eza problème te okofa eloko okofala nini okokota biyo na kati ntango okota biye na kati oyo na vi na koti na bagi nango eza mystère eza na ndenge mystère na fuli 3 fois na kokota tana kokota wana bu na kofula 3 fois na fuli 3 fois na fuli 3 fois obandi na veli mwa nini wana otike wana obeleli na shikamishi Vindor soto obeleli na prince de la EBV nini wana nyonso wana to obelela ngo wana eloko nyonso ozala ngo place wana ntango okofunga okozala na chasser okozala na fac okozala na valise okozala na marmite okozala na biloko presque ebele nini yango fula tobandi kobimisa mbongo oyo ko apparaître pasasi mukendi mona makambo ozo apparaître awa na kati kala mbongo eza kobima omoni spectacle yango mo ofemo na spectacle ngaye bambongo ni umana moni makambo oyo eza ya mbongo yo ya nini te bambongo oyo eza sika mbongo oyo utaka banki yango nde shikamishi Vindor bakende kozila biso tozobimisa bambongo oyo shikamishi Vindor oyo oza kozila ni umana moni makambo nazomona bolanda age nanga te botolanda nini te mais na makambo na sa banda na age ya 12 ans nde nazabona sobeta never d'espérance na makambo oyo donc place na ye awa nalobela bino na ede bino oyo etali na ndenge spiritualité kobanga te kocontacte ngaye bamise tu evito ele isoni baza battu oui na bimisi nanga de bagi nanga nazongisi de bagi nanga oyo eza ndenge puissance banini donc place oza mboka nyonso kozala biyeka kokotya na kati ya sagara ya chasse bakopesa mwa richard oyo kotanga wana mpo ede yo oza porte monnaie nyuma na kozwa mbongo oyo oui oza porte monnaie magique ote grimoire magique marmi magique ote valise magique biloko spiritualité ote ozwaka mikanda te okozwa mikanda soki ocontacte nga bote bocontacte ngai ote boza na baproblème oyo etali na ndenge ya amour bocontacte nga bobanga te bokozwa solution na makambo na bino oyo te beloko nyonso boza yango mposa bokozwa solution nasuki nanga wana napesika mbote mingi na grand frère nanga place aza ye moko homme mystère Suleiman Jabi na kati ya Luanda napesi mbote na maître Batista le Copperfield place oza na kati ya Luanda mpe napesi mbote na élève nanga oyo alandi nga na nsima oyo nazoforme de élève na ngai place oza blouson kuyena napesi bambote mpe napesi mbote na josped ya ngai mpe napesi mbote nde na babato na ngai oyo
naza na porte vie nanga Sylvain Gouema manager nanga na pesi mbote na Murphy Mangai Jonathan Babia Bimbote na pesi mbote na Nabi Shisha donc unakati ya nini matadi wana na pesi suba mbote la Medi Suleiman Fataki na Divet Dynamo Fataki na pesi mbote na pesi mbote mingi na Dorcas Nza au place boza ciao bobo ngati ko contacter maître elle mais so Fataki so kina na Facebook pesa numéro na yo na baramuto so kina Facebook contacter maître elle so Fataki na Facebook soit na Instagram au komika ka elle mistour ya Fataki elle mistour ya Fataki ko na Facebook mo na ngai na Instagram so kina o contacter na WhatsApp numéro na ngai za +243 85 385 40 75 +243 85 385 40 75 bobanga te contacter maître El Misuga Fataka ye na solution na makambo na bino nyonso place ko za nyonso oza ba problème de spiritualité okozwa yango. Merci beaucoup tokomi na pratiquement la souka émission na biso valeur absolue ezaki bon présenté par Zachary Mwamba le petit Zach le descendant de l'honorable Zachary Baba souhaite wana pona kosala toujours musala toza bana misala na bino pona ko faire découvrir bino batu nyonso tout ya qualité tout boti komona to yambi bongo El Mistou ya Fataki spiritas moko ya makasi oyo asali spectacle devant artiste Misa et ya Victor Eleison awa na hôtel la crèche na Victoire esirani tozana ye bomoni bino moko spectacle ya mbongo sachet oyo ezake buka mona buka kwikila sadi ba mise to batiaki temango tu baza bati muta oloba so eloko azate abimisi mbongo na kati ya sachet oyo na kati ya sachet eza te no to kataki caméra o to sali montage to sali ndenge balobaka jeu ya caméra te eza jeu ya caméra te eza spectacle oyo esalami à l'œil nu boye na ngai na bandeko tout oza bazawa na simawa bamoni yango na ebite soko balola caméra ozo apena artiste émission mona tande bafandi bango tout calme bamoni pena no masolo pena ko eza ya lokuta te eza ya solo batiaki tembe bamoni bango tu bamisa Victoria Eliso bango yo ba répétera awa moni bango ba calamité ba banda répétition ba moni spectacle oh non ba mona te baza ba misie ba kota pe makambo na bango mais ba oui non auto moni non ba mona te di jamais vu quoi ba tiaki tembe ba moni ba so ba luki sachet ya vivre ya ngoyo akoti si debag ne na kati asali masolo na ya bandi ko prier pas bimisi ba mbongo ba moni awa ba mbongo ya ngoyo bimi merci beaucoup na Newman Timba merci na Jordan Kambala merci na Ado Your le mignon garçon merci na Nel Kaba Fossette. Merci na bato tout boza toujours reprêter ngai mais forte Junior Umberto modé wa manaki GPRS ya mboka Tatou de Tchatche les guerriers mama na biso nani mama Amato moto na Nzambe omoni événement omoni magie mama Amato oyo des fois to magie o zapena boka mona boka kwikila ngapena na moni quoi passage mukendi PM omoni makambo oh ngai tala spectacle salami boy à l'œil ni merci beaucoup naebike tozawana bo continuer toujours ko s'abonner na kati ya Congo Mokili c'est parti pona kotinda bakoli na bino na Kinshasa pe na Congo Brazzaville makambo ya kotambola na bakoli na ba agence Silier agence Coliko fret aérienne et maritime spécialité na bango bakoya kozwa biloko esika nyonso ezwili yo na monde entier il suffit ozala na adresse ozala na France to na mboka nyonso ya Europe ozala na Canada na États-Unis to na Amérique du Sud ozala na Russie Asie il suffit ozala na adresse bakoya kotombola koli na yo bango moko ata ezali ya mokie moins d'un kilo bakoya kotombola. Pour na ebanso bazali na Union Européenne, fret aérien ezali na 9,50 € le kilo. Soki pe olingi maritime, benga bango na ba numéro ekomami na écran. Soki olingi yo mona bango bazwami na 18 place de Nanféance, 93 420 Villepinte. Plus 33 6 27 32 94 32. Agence Coliko. Sponsor officiel, BM Hotel. BM Hotel à Kinshasa, ouverte 24 heures sur 24. BM Hotel vous offre un séjour de qualité, de chambres à tarifs abordables, une salle de fête, un espace de tente, un personnel à l'écoute de vos besoins. BM Hotel se situe sur l'avenue de la République numéro 3, référence Meizaf Bandal Sinkin, commune de Bandalongwa, Kinshasa, RDC. BM Hotel pour de nuits de qualité.
contactez BM Hotel au 0033 6 20 63 15 11 et au 00243 85 70 44 440. BM Hotel, Bernadette Massé. Cette émission est sponsorisée par Papy Leroy. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.